Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bande ko balandi émission ezwi na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino toko fungola basango na mayoma koleka na este ya République démocratique du Congo précisément ba mapinga la biso ba beti bongo mbela la maimanso makosala na République démocratique du Congo pe ba gouvernement assassin gouvernement complice bango bakokufate ya mibale to kolobela likambo oya Augustin Kabuya azali bongo ko remercier ba député na bango to éviter ba sali nini eloko nini basali ya kosomba miyike ya bajupe po ya kopesa bango na motango ya 10,000 jupe tokolobela pe manso mazali koleka mpona koluka kosenza mobeko likonzi pe tokolobela manso oyo matikali na bolai wa basa ndeka nayebisaka bino matondo na babino banso oyo mpenza bozwa libaku ya kolanda biso petika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota babino nayebisaka na bino ete ezwi ezali branche moko totia na chaîne ya libération océan du Congo epai oyo tozalaka bongo bakongomani epai oyo tosasaka topanzaka epai oyo tobelaka moto ya papa lemboloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo to conscientisaka, to mobilisaka, to sensibilisaka, to salaka bongo éveil patriotique et pas auto longolaka peuple congolais na bolema et pas auto tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean Baptiste et pas auto zala bongo basinzi ko betaka mbela ko ba ete tango ezali mabe et pas auto telema ferme fidèle ko la bakuke pona ko zilaka liseko ya République démocratique du Congo et pas auto mokundolaka maloba ya koko la biso l'élaborer ou la biso béchefouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse ezui et comme la bongo équipe pour la na États-Unis d'Amérique et pourquoi pas mananga na kunya de langai na États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave ezui et comme la bongo big Daniel Ngenda na mosala bana na Londres et Charlie Chobo mama Jovi ezui et comme la bongo kila medjelita lotake tumbakale koto bokila lokondo et FMP Katona Akene et pourquoi pas pasteur Papi na Mont Carmel toujours na Akene église Mont Carmel quand même na pasteur Papi que Dieu vous bénisse merci na la chabienne maman sociale na Akene ta koto ko kalate na liki etozali malamu ba maman missionnaire na plus tronde na bokanita babe il faut que le moto nzamba pangola bino mwana mère de Bruno mwana mère de Bruno ya océan de la presse congolaise mwana mère na il s'appelle de Bruno azalaka bongo na Autriche na mboka ya Lika Makanaki prisonnier de Jésus merci encore une fois na maman Célestine na papa Michael Tobenga na papa Michael Kamba Congo eza yo papa Téléma yozali bongo ya océan de la presse congolaise et pourquoi pas maman na Jolie na Suisse maman Samuel maman Dolo toujours na Suisse et maman Pierrette na mboka giwanza na molonga na Sylvie Mwamba merci encore une fois na Guillaume Ngangu lao na Belgique na mboka ya ba maman missionnaire que Dieu vous bénisse. Association comité de femmes viltaneuses binopebo télé maman tete Rebecca la maman Madeleine tout les mato bundele kolo abso maman ya moto mochali moto mozima mité l'heure est grave maman Jawa salam alaikum la musulmana ngai pe bilo la South Africa na mboka ya Gilo Mpinga na nana Mpinga gipe merveille kitoko la mama pasa kabo ya lompesa vidéo sera na moni bino bosali repli nini kuna abo kimi nini mo bonzina ngai bezate ya yo moko yebika katala kaka degré ah azoti nde biso tokende mission aza ba arme biso za mabe mama gouvernement la basali nini mwana mboka basali nini adwe sa kota ki deja banda lobby deja na moi ba okitya biso ba bombe kite zonga ekende wapi sinonimi ya kobeta mongunda ne laksi yabo kitya ba bombe zonga nde bongo batigre batomboki tigre fatigue boyenini tigre fatigue boyenini biso depuis lobby na butwa bituma mboka biso la politique bituma da politique tigre namoni bolembi boye pona nini tigre nini omoni kuno lembi boye masadu ya biso katikati ça ne va pas beti biso
Yoka kuna tigre na moni ona na mikumba boy otiki defense ke wapi dala na no politique au Congo master o manite soda gouvernement na market na mutu ba tigre balembi boy pona nini tika tiki defense jona nga o na moni ole kelinga nini tigre nini o na moni ole kelinga commandant sawa tokende baninga bakombe kelinga na vie moi ça nango daina mbuma moto eleki ha ke bakuna tigre baba bulo ba tigre baba bulo tigre zongi na e tigre zongi na e atiki defense tina kishasa mbongo ebele bazobumisa biso ebele na bazamba yango tokimi na biso tozongi boete sergent Mouila sergent nangai nayebisaki bino ete tokosolola likambo oyo etali bandeko na biso ya Tunisie nalobaki tokosolola likambo oyo etali barebele rwandais bakokota bongo na Angola tolobaki lelo tokosolola bapesi biso minute mingi te po tapeze kosala malamu te bandeko na ngai yango wana tokosolola na bino mpe bokoyoka abbé Jean Paul na Canada na mboka ya Joli Kiyedi et pourquoi pas mama vava mpona nini te docteur Ngola mpe mpona nini te papa Henri bino nyonso bongo nayoka bino kala botelema mama Mireille na Canada peselanga leki nao na Londres mpe mbote tozali koyanda bino nyonso posala bino nyonso ya compresseur ya Joli Kiyedi la Canada que Dieu vous bénisse bino nyonso vraiment tous na poste la botelé ba mama ya moto mojali moto mozima mité partout ba mama bazali ba mama Chantal Tambila ba mama Sidonie na mona kabino na yoka kabino esala kangai malamu mingi po ete tozali ko munde tumba ya République démocratique du Congo merci na petelo biso tikanzambe abatela yo Achille Tela abungi mikolo mike na ebiteni nezali ko komela vraiment to bunde tumba papa ya Suisse to bunde tumba bisika biso ezomi bino na fin ya République démocratique du Congo tozali bongo na disparition ya papa Roger oyo asalaka bongo na Sonance tikino lelo na amonani te makambo mazali koyebala te nani asali ye mabe likambo nini ewuteli wapi mais moi basoption ezali kouta po mwasi na ye ya liboso oyo bakabolaki na ye ayaki bongo kokanisa mbanda na ye na kati ya ndako ndenge te bango bayebaki ke papa abungi mpe bayaki koluka bazwa buku ya lopango yango tozali bongo kobobela bato boyebi papa Roger asalaka bongo na Sonance tika ete boluka ye papa azali komona te na bato tokosenga photo tokolekisa yango na bato oyo bakomona papa Roger bisika nini azwami mpe tozali kosenga bobela na Nzambe yo amonisaka pole azala na ye mpe amonisa biso bisika nini papa azali mpe ezopesa bongo pasi na motema toleki bandeko na ngai tokutaki bongo na komoyebisa bino ete likambo litali barebele rwandais oyo bongo balingi kokota na Angola boyebi likambo wana bauti koyebisa na bino ete balobi refoule kala te na Angola mpona nini na kote ya Dundu bato banso basi basilaki kokota ntango bato wana basi basilaki komokoto sika bazali komelengela ete koloba refoule ezala mpo batimika bango toutaki komonakisa bino mpe boni makambo ezali kosalama na Royaume-Uni boni bomonaki bino nyonso ete bazali korefule bato la Londres mpe bato basalaki nini batelemaki bakangaki lelo bino moko boyoka likambo ya basoda na biso ndenge na oteki komoyebisa bino sikoblemo bomoni bamapenga na biso balobi nini gouvernement en place eyebi makambo bango bakuteli na mbiscade bato basi bakotaki banda tongo na babombe bango baotinda bango mpo bakufa bolandi sikoyo eloko nini vraiment Félix azali kosala na motu ya mboka parce que makambo nyonso etali ye mais Félix alobaka na yebi eloko te Félix ba vidéo ekomela kote entourage ya Félix ba vidéo ekomela rabilo te bana ya bato bazali kolela bakomi filme te ote kolakisa biloko soda bomani likolo ya biloko kolia nzaleleki baweli biloko babomani sika ba o bakutela mbiscade balobi bazongi Goma basi bakoti bino bozokola kaka ko changer constitution bandeko na ngai est-ce que vraiment bakonzi ya mboko penza mituna bango ezosala les pays est en guerre bino bozokola ko changer mobeko likonzi ata ko changer mobeko likonzi boko sala ngo wapi po ba rebelle bango basi bakoti baza ko attaquer bino ba soldat na bino bango yo baza désespéré bazolela babi gouvernement ebi makambo comment tozo assistance te ya gouvernement comment gouvernement ezoko kokotindela biso bibundelete pourquoi kaso tozokele tozokuta na mbiscade bana ya bato bozwaki bango mpe bozo continuer kokanga bokanga te boboma ba siko toloba te
nyangala kata moko bakumisaka ba Rwanda zo ba ngana ko kumisa Rwanda bolole bokolia mbongo la boko tongo la mikolo bizali koya boko yebe loko ni peuple tamu so bozo kasa peuple ali bolole boko yeba biselo na nzete botikela ka nkema mais lokwa biloko ngi biso stoko ba nkema Congo to kotika yango boete to ko revendiquer ba droit mboke ezali na kati ya passe mboke ezali na kati ya danger ba rebelle ba côté biso partout et ba contourner biso ndenge tozali ba compatriotes congolais ba résistants congolais les Congolais concernés nous sommes contournés par des rebelles nangonga nyonso ba kosala biso o bango balingi kosala biso parce que déjà basi bakangi côté ya Dundu ndenge refule bauta na Angola boye bakeba o bako côté la biso la Tshikapa la Dédé Kasai c'est ça des Rwandais na Congo central bako kota na est na parlons même pas n'Équateur koloba kutute na Kinshasa bango dia basi bakomi bande kolanga pour la nuit toza kosala assemblée lokwa mboko la biso za malamu pourquoi ba konzi la biso bazo tenir compte de la biloko pour nani ni président de la République azala biloba koloba te na makambo parce que ayebi ba contrat na ya signé ki yango ndezo sala bo makambo na ya sala ki ya ngoyo o ala kaki biso bi maloko ko tonda te maloko ezo tonda parce que azo yebelo ko sala te il faut akanga tout le monde a intimidé pour bâtir que les voix pour les pas sala makambo alinga sala mais biso to lobi te oko kanga plus de 100 millions d'habitants tu vas te fatiguer. Pour il faut foutre ta monnaie à pièce na yo par rapport à biloko ezo salama. Comment yo zali garant de la nation? Mboka na yo eza en guerre. Mboka na yo eza dépiécé. Mboka na yo eza na kati ya boumbo. Peuple na zo vivre malamu te mozo sala semblant. Ya kozala malamu yo moko. Oza malamu te. Lelo o ezali koyinda na kati ya IDPS. Bango na bango bazali ko bomana. Pourquoi bazali ko bomana? Et puis tu allez interpeller justice ya mboka la biso. Et tout na Kabuya parce que Kabuya en tant que secrétaire général à IDPS. Kabuya lobby azali ko pesa don. Ndenge Félix a pesa ka don. Félix quand même a pesa don. To kondima pas sa président de la République. Azo soka bambongo par-ci par-là. Mais qui est Kabuya? La République démocratique du Congo, il est simplement secrétaire général. Il y a parti politique. Maintenant, Kabuya a payé 10 000 jupes pour remercier les députés de Bango na Moussala ou Bango Basali au Congo. On rêve ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Et nous connaissons les gars Congo. Alors voilà, Ndekonaye Moko a trouvé un mot anormal. Alobi et Koki Kusala Mate. Peu importe tous les colia. Peu importe aux allez comme Mandeko, d'ailleurs, beaucoup de bingai dans ce qui est le funda Kabuya. Dans ce qui est le funda Kabuya. Mais n'importe où quand même. Vous dites ce que vous voulez, hein. Non, on montre seulement Kinshasa dans son. Pour montrer Kinshasa. Ouais. Donc tout ce que vous avez à dire, c'est bon. Voilà. D'abord, je suis très content de vous rencontrer. Je m'appelle Novo Mondo André. Je suis retraité de France. J'ai fait 25 ans en France. Ce pays, c'était le paradis de la terre. Sauf que nous-mêmes n'avons pas compris conscience de ça. Je donne un exemple bête. Le chef de l'État, je viens d'apprendre, qu'il va donner ou qu'il aurait prévu 500 jeeps pour les députés. Les députés, aucun député ne lui a demandé une jeep. Et ces députés-là ne sont pas à pied. Quel est le prix d'une jeep? Admettons, Obama, qu'une jeep coûte 20 000 $. Je rappelle que c'est 50 000. 50 000 $. Eh bien, le prix d'un tracteur, c'est combien pour faire l'agriculture? Eh bien, si tu sais qu'elle commande 500 tracteurs, à chaque député, on lui donne un tracteur. On demande à ces députés-là, dans sa circonscription, il va faire plus de 100 hectares ou 1000 hectares d'agriculture, planter seulement les haricots. Au bout de 4 mois, chaque hectare va apporter combien de tonnes de haricots? On donne à nos militaires, prend 1000 militaires, on leur demande de planter seulement des boutures de manioc sur 1 millier d'hectares de manioc. Au bout de 8 mois,
ou 12 mois, nous avons des maniocs. Le prix des maniocs ici va coûter un sac 10 000 francs. Qu'est-ce qui lui a pris pour aller proposer aux députés des jeeps? Une jeep, il ne donne seulement pas le jeep, le monsieur là va acheter le carburant, il va acheter de l'huile, ça va tomber en panne, tout ça. Ça va rapporter quoi au Congo? Mais apparemment, les jeeps sont à crédit, c'est-à-dire qu'ils vont payer petit à petit. Mais justement, ces crédits-là, qui va donner les crédits? Mais prenez les crédits pour les tracteurs. Non, mais ça veut dire que chaque mois, les députés vont commencer à rembourser l'argent. Donc, ça va faire exactement 25 millions pour les 500 jeeps. Oui. 25 millions, et chaque mois, les députés vont commencer à remettre l'argent dans la caisse de l'État. Apparemment. Cet argent-là n'ira pas dans la caisse de l'État. Est-ce que quand quelqu'un fait l'agriculture ne va pas rapporter l'argent dans la caisse de l'État? Entre quelqu'un qui fait d'abord le Ndundala que vous appelez Bitekoutekou et le Matembele. Au bout de 15 jours, vous avez le Bitekoutekou. Lorsque vous allez à l'aéroport de Njiri, vous arrivez à la descente là, il y a des mamans qui font le Bitekoutekou. Ces Bitekoutekou là, ils mettent dans des cartons, ils amènent à l'aéroport, ça part en Europe, quartier Château Rouge, Bruxelles, Matongé, tout le monde achète ça le même jour, ces légumes là finis. 15 jours seulement. Mais si on fait des hectares de Matembele pour envoyer en Europe, ça rapporterait combien pour l'État congolais et pour cette population? Ici, on ne peut pas crever de faim. Moi, je suis en colère d'apprendre que ces individus-là qui sont au pouvoir prennent de l'argent, ils font n'importe quoi avec, ils vont se promener dans toute la ville. Lungwa, Bangonyos, ils habitent Gombe, la plupart. Les carburants qu'ils prennent pour se promener dans Kinshasa, ça rapporte quoi? Vous savez, nous sommes ici 15 millions d'habitants. Disons, plus de la moitié sont des enfants, 8 millions sont des enfants. Et 7 millions sont des adultes. Si nous enlevons 1 million de malades, il va rester 6 millions de personnes valides. Les 6 millions de personnes valides, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc il y a 3 millions 500 femmes et 2 millions 500 hommes. À ces hommes-là, chaque homme pour lui donner une femme. Vous savez qu'on peut construire à chaque Congolais une maison, puisqu'il va prendre sa femme et ses enfants. Est-ce que nous sommes des malades quelque part? Ça ne va pas dans notre tête. Comment nous pouvons faire des choses comme si nous étions fous, nous étions des malades? Ils vont en Europe. Ils savent que dans Paris, il y a de l'eau, des fontaines d'eau dans Paris. Tu as soif, tu appuies quelque part, tu bois de l'eau. Et cette eau-là, la nappe phréatique de Paris, c'est plus sale que notre nappe phréatique ici. Pourquoi, bon sang? Pourquoi? On ne peut pas installer des fontaines publiques ici pour que les gens puissent boire de l'eau. On nous apporte des bouteilles qu'on jette partout. Une petite bouteille doit marquer American Water, Swiss Water, Canadian Water. Quel est ce complexe là, imbécile? Complexe d'aller mettre le nom du Canada, le nom de American Water, Swiss Water. Est-ce que Congo Water va beaucoup tirer? Maïwana est dans la Suisse. L'eau de forage, à quelques 90 mètres, bazote qui a bien 500 francs. Mais cette eau-là doit coûter 1 franc congolais, même pas. Hein? En plus, ils nous jettent des bouteilles partout. Qu'est-ce qu'ils ont mis de plus dans cette eau-là? Rien du tout. Et on laisse les gens vendre ça dans la rue. Tous ces gens-là dans la rue, on les arrête d'abord. Et puis on met des fontaines publiques. Nous avons de l'argent pour ça. Papa, est-ce que vous avez vécu en Occident? J'ai vécu en Occident 25 ans. Je suis retraité de France. J'étais notaire. En France? En France. Okay. Où ça La exactement? France est un pays pauvre. La France est un pays pauvre. L'ananas ne pousse pas en France. On vous vend de l'eau aromatisée avec du sucre coloré. On appelle ça le jus. Ça, c'est pas le jus, imbécile. C'est pas du jus. Il n'y a pas d'oranger en France. Il n'y a pas de manguier. Il n'y a pas d'ananas. Le café, on appelle ça café de la côte. Bande Kodangai Tokoloba vidéo. Jean-Claude Katende. Alobi likambo oyo koyo kolekela ngai te. Kabuya koyebisa biso azwi mbongo oyo wapi. Et puis alobi azala ba source na ba banque bisika mbongo ebimelaki o Kabuya azwi a offrir. Ah, Congo tozanga mai. Congo courant et malonge za te lotiliki alite. Kabuya bazo saka mbongo bo 10 000 jeep. Ce qui te l'a dit thématique à papa oh. Alors la place bo kabela ba député ya solo ba 500 jipo Félix Akabaka mais ngalo na 10 000. Ce qui te l'a dit to somba ta ba tracteur
tokozanga biloko te bandeko la ngai. Parce que bato ebele na yebisaki bino ke mikolo eza koya tokotiela bino ba richesse ya bamboka ya Afrika ndenge nini ezali kotambola. Tozali koloba la Félix a changé position Félix parce que position na osiko ezali ya mabe. Obomi mboka otiki mboka kei madoka bimboka benga ba congolais bo solola peuple bima abunda opération zéro rwandais yonyo solo zéro kate place ozo kele kosenga maboko baza ko humilier yo mais si ko semblait ya nini bilo bozali ko sala osilo tamboka za mabe pe boyebi keza mabe pourquoi bozali ko wela ko changer bobeko li konza mboka. Moi je soutiens Martin Fayulu m'a dit dans un message là hier. Je suis derrière nos FARDC. Je suis derrière les Wazalendo. Je suis derrière les gens qui veulent se battre pour notre pays. Je les soutiendrai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que Mboke ezalaka boete. Toko soutenir batu nyonso o bazoya na voix sauf Nanga. On ne peut pas soutenir Nanga. Peu importe le lenge na Nanga, c'est l'assassin de la République démocratique. On ne peut pas soutenir Nanga. Tokoki kosala nyonso. Mais ngai naza kosenga bilo tous derrière Martin Fayulu m'a dit na message auti kopesa. Alobi tokonzi matin mobeko likonzi ba changer. Toko changer ka mobeko likonzi. Ce qui est possible, Mokolo Kimi est côté de la République démocratique. Nos soldats sont en train de fuir comme ça. Bino koto bozala bako changer mobeko likondi entre temps bolingi bo distraire biso bolingi tokanga mbongo entre temps bozo distraire biso tokanga batu boye entre temps bozo distraire biso bozo fungula ka ba chambre la ba cuisine na ba porte ya mike mike pour peuple azala embarrassé na biloko bizangi tina na biloko biampamba aussi longtemps mabele boko kabayango progressivement balkanisation systématiquement les assassins de la République démocratique du Congo l'état moïni l'état assassin. On ne peut pas accepter que les gens vivent dans le mensonge. T'es tout volé ma face de la les pays est parti. Ndeko Félix Antoine Tshilombaza Motomabe abomi mboka. Comment ça qu'on rêve ici koyo ke mboka kei? Comment ça qu'on rêve? Que bazengi ba congolais. Comment to za Congo tono ke biso to se to kufi? Ndenge to zalia. Papa oza na soutien na ngai ya kofunda kabuya. Eloko nini ezoleka na Congo. Peuple congolais. Tango yango oyo. Tolala mpongi ya bonyama te. Tango yango bokokosela nzambe makambo. Aussi Dieu le veut. Nzamba linga nini Dieu a tout dit dans le livre de vie. Autant que livre te. Ozoluka nzamba sa eloni. Alobi beta na kofungola luka. Senga. Soko zo sote se ko senga mabe. Plusieurs pasteurs na République démocratique du Congo nazo bona ba faux prophètes focalisés na bakama ba faire. Bazolo bela biso ba parole ramassée parce que ba tangio nelongi. Bato ba banda kota na biso maboko kala. Bami biona l'accès liboko. Nzelo elekala boy. Eza bonheur. Oh nazo mona ba cercle, oh nazo mona kufa. Oh nazo bazaka la zikida na bango ba koba ba prophète. Parole de connaissance et ba la kaleso soute. Nyo se ko bobele prophétie, vision ezala kate, baza bouleverser la matière moko parce que ba yebeta nzambo basambela kate. Alors, tala ba charlatan on a batondi la carte de la République démocratique du Congo pour nous distraire. Les grands professeurs Achille Mavena Molonga et Mireille Maju, na mboka yanga mokonzi la Angleterre. Basa ko distraire biso pour mettre Angola no bondia botar de bono tsere monsieur ko komela bi. Mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo. On est en train de nous distraire. On est tous derrière le message du président Eli, Martin Fayulu m'a dit. Alobi focus na changement à mobeko likonzi si kanangi kananga tchou toko teleme biso banso alors to s'est préparé bande ko langa to za ba kamikaze mboka la biso to bundira mboka la biso ko bato ba uti ko kufa ba bomi ba ona goma
Matangi salamité, hein. Gouvernement le côté, hein. Bande ko la biso na Tunisie ba benga la bango siko ba okele misala te ba oluka ba okanga ba chaka bango baso bakani ba balati ba bakabula. Montazo même place ba okena ba éviter ba ko boma bango gouvernement congolais qui ndaka te ko réclamer te. Bolanda ki bango monde ba lobi ba ambassadeur ba za ba péré ba complexé. Alors bande ko la ngezali pas si pema. Je ne sais pas quand vous avez coopéré na régie to bimisa boyo kandeli baza ko coopérer baza sa gouverneur ya zampiaka to coopérer to banda ko sala donc ndeye baza na ba cop likolo ba cop comment to ko vivre na mboka ya cop mboka o balobaki état de droit mboka o balobaki paix justice travail mboka o balobaki makamba kitoko ko ya to ko malman d'Afrique mboka o ba promettait ki biso makambo ebele ti jengu ti kilo lelo to zwa tele ko bokote tabu ya zomi sa vidéo ya Mouzel aura désiré Kabila faut moi mobala za la tous les temps pour allumer la cabine. Le peuple doit se mobiliser, tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. Maloba ya Mouze, maloba la biso tozo bato si mama bangola to se babibundi peut te téléphone ko la biso. L'atankanda ya molimo. Papa Alfred na maman Clarisse la Canada, na mboka joli qui est, que Dieu vous bénisse. To bunde tout babande ko langa na yebi ke belé boza décourager. Mais tant bozo ça la décourager na bolongité. Boza ko se décourager pourquoi? Hein? Na tolongi combattre. Il faut qu'à te changer ma stratégie. Parce que l'élo, bilomo bomoni que tozaki ba très très belé. Natamuke bomol bonde ba bongwan. Et tout malon le comme na soukate yo bongwan ndé nyozo sepela pour la nuit. To l'accès toutes sortes ba combattre la potonde ba comme la ba miyibi ba charlatan kolanda ka Félix kolanda Denise kolanda ba tebelebe. Pourquoi? Parce que ba yebelo ko li ba salate. Bakeleka poto ya loyenge batangite eloko moko te bana misala te ce sont devenus des clochards bazo sala kaka la bakotelemaka ele lo fina ba ko mbateka ko ngona bango bakalisi le bango batu bakobika. Mais ma peuple congolais biso auto tigre to sa conscient. Prompt rétablissement la lipasa la nga ino ya se antela. Nzambazana prompt rétablissement encore une fois la résistance. On est toujours ensemble. Bande kolanga tozo souffrir nde tozalia. Ba condition muso tozo lekala mona ba minute boko ndimate. Mais pour l'amour ya patrie nanga, pour l'amour ya nation nanga, nazo telema nazo linga na défendre mboka nanga. Tozo linga to bima soki liwe ko ye kutanga na sena le mutu moko minu pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Parce que nazo mona bana ba otika la ba orphelin. Ba soldat na biso bazo kima ba lobi gouvernement ça c'est gouvernement et makabo quel gouvernement qu'on parle, c'est pas c'est qui est le président. Qu'est-ce que vous voulez encore ba yebisa bino? Mais pourquoi tozo voiler ba face na biso tozo linga to mundate? Bolingi nini siko moke kende Totika la Samboka JKM li passe JKM le number 1 au de la presse congolaise. Nini bolingi siko to sala. Totika la Samboka to kufa babo mabiso. Tozoli ate to sala pasi. Bino pe ko na poto bozo na pasi. À tout moment famille ko kufa bilo bokundi. À tout moment bande ko bazala ngo kabeli bango. À tout moment ba camarade, c'est comme vous aura combien? Bon gagner ka salaire à combien? Mais moi mon kio bozo soa. On les motinda katindaka. Bon s'abonner à la chaîne de Libération. Bon partager mes missions, bon liker mon télémission du début jusqu'à la fin. Ton chambo to bunda. O eza chaîne de la Libération. Bozo linga pete toza ndenge nini. Toza ndenge nini. Tozali lo lengeni congolais basala lo lengeni congolais lukaka nini est-ce que bi valeur à mboka na yo est-ce que ba valeur à mboko yo zanango est-ce que bi valeur da yo moko yo congolais est-ce que bi lo lengeni za quand tu es congolais tant que je suis congolais tu as tant de potentialité tant que congolais tu es riche tant que congolais basa kwa mviye yo bazoni nga baboma yo po baso biloko na yo bazoni nga baboma yo po basalo mabe baso mboka na yo parce que toi tu es congolais. On s'est maltraité le lot parce que tu es congolais, parce que tu as tant de potentialité, tu es pays riche, la richesse, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quel genre de... Je ne sais même pas quoi vous dire maintenant. Hein? Oh les mboka nini? Bazo boma tozo tala, bazo boma bazo kosa tozo tala, nos vaillants héros tala bangwala balemi. Nos soldats sont fatigués.
Tango Nzamba Lobaki Félix Azayuda, si personne m'a crié. L'incarnation de Foulouzi Kimbangu, personne m'a crié. Mais aujourd'hui, voilà. Où sommes-nous maintenant? Congo est wapi. Congo est wapi na maboko balobi. Tika Nzamba mpongo kusaku mona bem. Totele matobundi la nation. Tozana intérêt c'est notre patrimoine. Ma belle yanga inayo. Pas ces oleka. Tozo ebeloko to salate. Ah ouais, ça place à mobilisation, sensibilisation. Bon consommer mais sur botala. Que Dieu vous bénisse. Merci Nakabou Yadom puissant on échange par l'équipe qui gagne. Prompt rétablissement la pape Dieu directeur à recherche et stratégie. Et ça on ne pas son nom par avec son nation. Dans les sanga. Na bolingo la bomoko de to. Tobondela Nzambe tata tika biso te banana ye. Tobondela pour l'avenir ya bilenge ya Congo eza danger. Eza danger. Innocent. Tobondela Nzambe tata tika biso te banana ye. Tobondela pour l'avenir ya bilenge ya Congo eza danger. Eza danger. Inch'Allah. Tumba et Cécile Kilobi, le gouverneur, est là. Moi, mon bonheur, c'est quoi? J'ai eu le temps, avant comme gouverneur, de signer un protocole d'accord avec Bato Staff Naye. Et le protocole d'accord, le gouverneur avait donné l'accord pour tout signer. Mes attributions dans ce protocole d'accord, c'est quoi? Kolukela, gouverneur, parce qu'il y a des sikati. Araba mbongote, azana makamudibelete. Kolukela, investisseur, financeur, homme d'affaires, au balinko sala quelque chose dans la ville à Kinshasa. Des choses concrètes. Par exemple, on appelle ce exemple, par exemple, à construire un parking privé, tout ça là, on a accord à gouverneur. Et dès que le parking en Guessili, le président a accord à gouverneur, par exemple, dans le parking public, la moitié est à l'hôtel de ville, l'autre moitié est à Mokolo, investisseur qui prend ça là, c'est ce qu'on appelle retour sur son investissement. Il y a un moment parce que bino boana simananga. Parce que na mona ki obenga inga o sepelaki, c'est bien. Bisonyonso to sepeli, mais bisonyonso to lukasiko cop. Moto akoyelanga un investisseur, moto akoyelanga un homme d'affaires, moto akoyelanga un financeur qui a un projet concret qui veut financer à l'hôtel de ville. Il y a que nous sommes sous permission et pas gouverneur. Parce que moi j'ai déjà gagné le protocole d'accord. To cotiser na protocole d'accord na biso pour na to ebisa gouverneur tala likamongo est-ce qu'on dit to exécuter ngo soka ndimi eleki. Mais moto ango oyo edi okoyelanga, yebisaye, il vient pas pour demander, il entre dans une agence de facilitation d'une personne qui a déjà l'acquis du gouverneur pour qu'il exécute. Alors pour cette mise en relation-là, parce que c'est une mise en relation pour l'exécutabilité de son projet, la personne doit te payer toi Eddy, mais payer moi et le staff du gouverneur. Donc tous sont ensemble. Nous payer la mise en relation. Les alocaux là a sombi permission et à exécuter le hôtel de ville où il y a récupérer un bon. Alors pour la facilitation. Facilitation, il y a déjà tous ceux qui répondent, c'est pas gouverneur à ça, ndimi, à ça, c'est le protocole d'accord. Et je te montrerai ces protocoles d'accord là. On doit en soka ndimi, to cotiser mon accord pour exécuter ma cambo, mais il faut foutre biso droit wana auto faciliter y ma démarche qui de luka mon gouverneur, à luka gouverneur andima, luka biso faciliter à ça déjà na acquis. Si tu me trouves des hommes d'affaires comme ça, ou des financiers comme ça, ou des investisseurs comme ça, on les met en contact pour na kuta na gouverneur pour na qui ne coupe sa civilité naie non pas qui ne s'enga marché parce que marché déjà biso tout facilité ango a refuta biso mise en relation so mise en relation na est conséquent parce que tokoli ango nga yo zananga nga na yo nga naza na staff à gouverneur bika negezalaka so et uzala kitoko et s'il a gagné marché donc essaye de te motiver, zongelanga rapidement. Parce que depuis hier, il a déjà reçu plus de 30 hommes d'affaires et des grands hommes d'affaires de Kinshasa. Donc, ce photo accéléré, tu as gagné, il y a Mango, tu as gagné. J'espère que tu me comprends et dis, reviens-moi.